Et là, vraiment, voilà, bonjour. Chers amis téléspectateurs, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez dans vos maisons. Bonjour, bonsoir encore. Donc, Babila, c'est l'impératrice de l'empereur qui est encore une fois devant vos postes téléviseurs, vos téléphones, vos computers, pour parler de mon émission Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète, que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, mais nous n'avons pas de mêmes empreintes. Donc, Babik, avec Yangia Makanda Oueranson de la forêt, c'est la différence. Protéger base. Donc, Babik, tu as la pongité pour m'assurer que ma belle makasi na kasabat baza musika bazo sentir de la chaudière. Parce que biso tu es sur place, tu zika donc motu ya kosakanate pambate Oueranson a so mal à l'aise. A so mal à l'aise yango Babik biso tu la pongité. Tant que ba fidèle bazali a ya Oueranson, ba mona mama bo Babik kwini yo pour la pongité tozaka ko punza ka poka ka batba bake makambu eza mabe makasi. Là je ne suis pas seule. Donc Babik to ko a toujours 8 millions d'habitants to ça musala misapement comme montam to ça fin empreinte na donc kozwa yangia mate keba donc pour ba comprendre yo. Là tant ba fungolanga ba image merci na trésor so bo monanga elika grâce à trésor nda ça ki beaucoup na kati banda kuna bino et là je n'oublie pas toujours babi ayambo sponsor nanga officiel babi Dynamic Screen donc babi Ousmane Dynamic Screen na kasa bomo na msa sala malamu bomo na oti jobo AR et sala mate ko kozio avion pas au kiti jobo pas aux ongi dire bon donc elle est vraiment pas vraiment facile mais grâce à Nakendaki pour na tika kandeza kaka bibundeli yangiama donc Oueranson de la forêt na kana tika ba tennis ba t-shirt na kana tika ba fiche kite kuna pour na donc préparer donc makambo za mabe makas donc baton so ba koti makamango Dynamic et là merci na osenga vraiment na réalisation ceux qui ba fungole linga vraiment pour bomona nazana nani toujours abika lenge zalaka toujours alala ka pongite abike molobele ya solo ya yangiama azananga merci tanazo balukana pese mbote bino pe bomona il s'agissait de qui merci là encore aux ongles les Saoudiens et là dans babi que molobeli ya solo babi soda mpiko ala la kate donc ya simba bibunde dans soko simbi yangiama almanam katana no yesi mo simbi yangiama donc babi mutoko simba zalite ye Saoudia bisinga bi queen abina oti na message pa yangiama nalo bake yangiama bakanisa ki yoko sila botala bilenge yangiama ezongi Saoudien, bonjour papa. En tout cas bonjour Queen, bonjour. Na sentir vraiment solo vraiment isa koninga na kosakanate. Donc toza awa Durba est tombé déjà. Durba est tombé yo moko toyebi ma solo. Durba est tombé na ndenga jeté. Nandenga jeté batutu bazo bongama malgré ma solo na jobro me Durba za kokweya on dira place Jerima la le fondé azali monique place l'homme d'Arabie Saoudite les Saoudiens azali toza na événement moko ko sakanate donc Durban eza ya koningana ya kosakanate pokalate yo moko yiba programme ndenge ezali donc mituna eza ya yo tuna nyoso pona yangiama batutu baebi mituna na ngai na banana tuna yangiama pe azola la te donc yangi motisoki ke vagwa ezala po ba live ya babi yemoko nanu azomi panza kuti koleka ba panza yangiama te omoni soda tout avant qu'il na guerre avant qu'il na bitumba soda tout se prépare de la forêt ebi ki azo kende pena challenge to ebi ke wana masolo kutu ye ako betela mo pena c'est cassé vraiment par 1000 morceaux. Yanga maebi déjà que na okende kuna na okende musala na okende kuna okende bitumba. Azoya ko sepele sabiso nde monique ba live. Yo moko ngaku tuna la kite na zaki na live donc ezalaki akosakanate ba bitumba champ na ba musicien tout bazo bongama bakambu tout eza kitoko. Onga na zoye bisabino le fidèle surtout ya Oueranson le fidèle elle South Africa auto benga le fidèle elle South Africa. Donc bobongama l'homme de l'Arabie Saoudite, les Saoudiens que je suis, naza awa po na makambo yangiama, naza awa po toye bandenge ni toko sala po to kene déjà na Johannesburg to kitakuna ndenga mabe po masolo kutu yo moko tozaki na réunion lo bisa ngolo bike queen bazana batata parce que ngamongo déjà les Saoudiens nazana kata Ramadan donc tana zo bima kamba va talaka Ramadan talaka masolo to sala na kata Ramadan nzambe moko ayebi que to sala masumu te eza ndenga ko sepela aza grand artiste ya mboka aza artiste planétaire o batutu tala mer na ibite zo bozo mona makamwana mona
partout na Durban ezaka ba effigie ba photo ya Yangiama ils ont annoncé arriver na ye donc bato ba tuna o artiste azaka ndenge nini ngana na za awa munoko ekauki ngana ko expliquer bato na ebisaki bango ke bomona ba artiste bayaka muto abimisa ba artiste wana de la forêt parce que tozela siko jour ye moko akokita papa na ye moko pena papa na bango ka ndenge ozoloba yo moko moyi ndenge Afrique du Sud ningani na ndenge ko sakana te Michel Bachi donc babi que malgré yem na minute zo kama makasi bat banda ko simba biso na Durban bango bazali en cachette babi Michel Bachi to geda no babi dans ba oba yeba ke héritier bao donc to geda kaka na yo vraiment to get to bi ke na kitana kata ki bonzambe to bi ke donc ozali to bi ke yango force tango tshep so ba prière yango mona kama makasi ya musala ezali kaka kutu ya bende kutu yango on pesa ngambongo esila nango et ça metango tshanga lo sambo telaka na zo lemba te kwini nini kasi chez Bachaza quelque part en cachette outside na bamvuya ponga la kwini kana zalaka vraiment donc vraiment chez en tout cas aza chez moko vraiment apesa biso kutu to rêver pena vie to mona lelo pena vandisi pena masolo en tout cas place azali na pese pena mbote chez Bachir Alhaji Bachir donc makambutu wana bon mais dali na beta moi eloko apo elo pena avo beta na tuno na tozo bat bazo banga Yangiama pas exagérer yako est-ce que ba chorégraphie aux sala moi les répétition ba pana zanga talaka ba bi mikolo ngole actualité zaka moko ba chorégraphie aux sala mana o Yangiama ozo ba risque ba mataka ba sotaka likolo est-ce que récite ba chorégraphie to ko mona ngwa live te zande bon ezana eloko moko bato ba bakate pona de la forêt on a lingi na ibisa bango de la forêt azala kana nous sentir noir wana za sportif avant no akoma na ba makambo ya ba musique banina za sportif abotama abandi ba sport le lote donc moni ba chorégraphie wana na ba acrobate mona bozo mona ba préparer ma solo eza biloko oyo e utaka e pa de la forêt donc ba tactique tout yota live alobi ngaku tona okamwa bengisi ba musicien tout batele mana podium abandi ko checker moko na moko soki bakangi ba vocal pena bien ngana bande vio pena ki formateur ngana yoka pena ba ba boya ata mutema mabe vraiment o aza formateur te yozo mona ndenga zo pesa pena ba musicien na ba tactique de chant ninga ni na hotel maka pena na micro makambutu donc ce qui est vrai est que azana nous sportif ya makila donc makambutu ana zo pesa batuana ezaba biloko kutu yo tuna ba faire tuna ba jani tuna ba jidete ba ko babili kamba to qui n'est pas molikamba faire ezandeni babi c'est comme si que papa a besoin mutuna e faire na wera c'est comme si que maman mais c'est comme si que ba fan ba hotel mais la faire c'est comme si je sais pas est-ce que tonto yeba na pario mamba faire ezandeni makambo faire ezala ngo facile faire eloko kaka ye asala amoni petit jeune frère na ye nini hérité nenga salaki hérité atala ke papa sa papa akendaki ko luka papa na ma campagne papa pe afongeli moi champagne basali ka vie azalaka na problème na bana na été wera azalaka na problème na bana na été muto asala kuto to kotala nini miso faire batuni est-ce que vraiment wera son aza formateur andimi alobi ki aza formateur muto asa nzimi est-ce que ba fan ba ngasa suni sko ba andimi mena da kondima wana moni faire aza parmi bana oyo bazokisa pe mitema ya ba fanatique ebele na makambo oyo utikoleka onga na okota pe na muzindo te mais elobi so tozela ce qui peut-être abimela vie na ye na ndenga bien po omoni na famille nyonso zaka na ba enfant chéri faire azaki pe enfant chéri awera sankara ku yekuta mi kendeli bon to na ndenga ba chanter sankara za na porte parole fou du roi azana na porte parole fou du roi ya de la forêt kola comme le quoi faire donc partout Yangiama bimi konsu batonso babunga ki bazonga sama kola papa yo mona ki sankara na papa engate nini sentinelle la maison verasonique azalaki na ye wana azalaki na le plus sentinelle ya ba sentinelle surtout ya Congo na ebisa kiona émission to sala yike no sankara akokende ko luka vie na ye wana ba yebani wana pire vie na ye donc ngana lo bakaka ndenge bana ko lo ba makambo ya ba chorégraphie banini bino na makambo ya spectacle botike la wera bo futaka ba bien na bino po na zalaki déjà na Jerima la lobi ku toyibisa ki biso ke non déjà to komi na ba 65% ya ba bien ezotekama donc to monde déjà avancé zali comprendre donc bo somba ti les bato bazolo bake babili boule kotonda te bat baboyi
babi ke soka ka libulu ne tonzi bazo boya likambo wana libulu kutu ya martyr to ziba yango sikonde libulu pela muke boy martyr 80,000 via salaka boy na 1 minute makambo donc babiloko na kutu ba plein to tika wana eza ba faux débat na makambo wenge wana ba faux débat batu oyo balobelaka makambo ba plein eza bana wenge batu bayana makambo ba plein batu basilisa batembe ba plein eza bana wenge donc na makambo ba bato ba kotonda te botikela ngiama botikela ba débat wana batu o ba sans esprit onga na yebi de la forêt nga zoya awa yonanga tokozala wana totala ndenge vie atondisi pe eloko wana comprendre mère donc dans ce cas batu bo somba nde ba billet boko risquer boye pas ba billet sili boko mi oh soki na yebaki bo somba déjà ba billet to komi na 65% tozoki déjà ba 70 ti déjà orchestre rezo ya les 30 mères orchestre ezo kita déjà de la forêt azo kita les 3 donc bozala déjà prêt boyeba ke ndenge toza awa masolo tout est intact de la forêt a kangi masolo nazo kende tina ba street nyoso na mona ka ba photo awera na bisi yango vieux azala ndenge nini vieux azala ndenge nini vieux to sala nini vieux de la forêt babi tla so bomone ke babi ke les Saoudiens comment les la seke makoma bien les Saoudiens les lycée ke yangi ama pardon que les bisoma et tel un niveau que donc on vraiment à tout le belangiama nous avons basé grâce à niveau dire ba débat qui t'a pété babi ke yemoko dynamic screen dozo kende na compte ya dynamic screen donc logement déplacement colia na compte dynamic screen donc azo kara même ka délégation ba tout ba qui t'a dire ban commentaire pour la monde ba mi fidèle au lobby bon pour nga je salue d'abord Jérimala yemoko mona ki tozala ki na nini na réunion lobby wana tobenga penya réunion tactique na yemoko le na yemo dynamic screen printing yemoko azalaki wana ezalaki réunion ya finissage donc yemoko dynamic screen azuma solo logement déplacement o kolia makambutu alobi botikela ye po yende prêtre ya Durban dynamic screen na confirmer ye pe mutu akotelema dynamic na Durban awazate po mutu aosunga batu mutu donc na makambu pena etala pena social manini ya zawana donc totombola kombo ya mutu oya zo sala ke babiso to vivre kana biso bien totombola ba kombo ba to ba sala ka keno to zalaka donc dynamic screen printing na zawana donc yo pena danger toto chité na kati émission na biso do babi ke marmakte ko umela kate to le ba mingi nde protéger base do babi protéger base to protéger masolo to protéger libulu donc apoka ka plein à plein do masolo ezali bien un mot de la fin message no pesi na ba fanatique message no pesi na ba fidèle ya Weranson na baton so bazo préparer makambo na organisateur elo noko ba mapo na ko pesa bato so pa wa que bato mona ke makambo ezali kaka toujours elo komo banilete elo komo ba changer date ezaka ka intact kaka bongo et puis to continuer ma sonne merci beaucoup bon avant on a pesa message à Souka na lingina on a pesa ba bonjour na yemoko Jaguar Dominique na moni Sugar Baby na Canada donc bato ba sala que bon leader na bango azala na visibilité partout na monde na moni pe représentant valable ya ba fan club il y a le fidèle de Weranson qui est Jérimala donc la assurance na zo pesa bato ezaka de la forêt il y a déjà nous laisser métal oya zoya ko sala ezaka ba formalité déjà ko téléma pour na to pesa ma voir na biso yepena ndule esi ebetami to si tozu déjà succès elonga na osenga na ba fanatique boza na bino calme boza na bino kimia oaza l'homme d'Arabie Saoudite nazo assurer bino donc makambuto eza intact biso awa programme na biso ya les fidèles na pesi déjà biso awa déjà réunion na biso kozala samedi tokosala réunion pe tokosala émission to annoncer déjà ba plan tactique na biso po ba tutu bazala na bango assuré mais pona ba billet bokene na ba checkers bokene na ba Shoprite bokene ko somba ba billet bo réserver soki ba hôtel ba to bazala na ba province na banini makambuto ezanango bien oaza l'homme de l'Arabie Saoudite les Saoudiens donc naza pembeni ya l'impératrice de la presse congolaise na confirmé pe na queen donc ya kolobezate et là merci beaucoup à Dani image de baisse donc balobi qui est toujours à Bobo News
l'international. Merci na batance bazali fidèle émission Système à lumière et merci na yanga babi toujours protéger base to protéger ma solo et donc babi to ina na teto da toujours bon moko kanda te zuate oko ina na lipo asali nini donc so ko makalo kwa moninga linga oyeba ya sala kini po ko mabongo approcher to benga mlo bosa approcher donc boto tuna naka o sa kini po sali kambo sala ki do eso ke biso to kenzela moko donc babi toujours to gela na bino babi toujours protéger base babi ke yanga ma jobour tomber donc Captain tomber donc dans les 7 na Johannesburg et les 14 na Cape Town. Donc together avec vous babi toujours babi que hip hop babi Nadi together na babi toujours Igo Sente babi babizono yango na c'est ce que vous allez vraiment mon la queen l'impératrice. Merci toujours babi na mon vieux babi na mon vieux vraiment Richard batunyo surtout ba mi fidèle na ba groupe nyon surtout yangiama le roi de la forêt ba bisou na bino biso to kutanka kuna ba obakoya te bo mitungisa te bo mona ka ba spectacle na sa to défendre de vous êtes vraiment welcome. La Afrique, c'est vraiment il y a un coup de chapeau. Merci la chape.